Bonjour la famille, coucou, bonjour à tout le monde. Bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele, vraiment na katia ba famille nabino. Shalom na ba homme de Dieu. Boboto bondeko na ba ndeko na église catholique. Matondo na ba kimbangiste yenge na bundu ya Congo na église ya PV ya Longo bandeko nanga. Vraiment topesi bandeko na so ba musulman pe bambote ebele ba salam alaikum bisika bizui bango tobo santé toute tendance confondue posa bienvenue na sous les baobab bandeko nanga na oumela mingi te parce que na kaka ko corriger alors moi je le fais toujours soki likambo salami so likambo bimi et pas na ngai et que faute ezali et que famille et réagir en tout cas na lingaka discussion te na zongaka pona koya ko corriger ba lacune afin que tous ala bien na kati ya libota. Alors c'est pour cela pe vraiment bande konanga na lingaka mingi te ko sala ba émission oyo eleka na kati ya Londres. Vraiment l'âme sous Londres kaka Londres donc UK za munene na kosa na ngai ya Birmingham na kosa na ngai ya Manchester na kosa na ngai ya Glasgow na kosa na ngai Londres c'est vraiment grand, il y a Liverpool mais oh ezali Londres na linga vraiment au sala ngote parce que il y a toujours de l'incompréhension ata likambo eza clair ezo mona na boye noir sur blanc que ce n'est pas ma faute mais batu bako ya bamsu bako benga bako kanga bamsu bako koma alors il faut quand même qu'on a une certaine éducation de base et ça la bien tango zo benga mutu tango zo komela mutu oye bake mutu wana asali analyse c'est ça que vous comprenez kate analyse et l'obité que c'est l'histoire eza bongo histoire que vous allez fonder ou bien non fonder mutu akoya kosala analyse selon ndenge ayokeli likambo wana. Alors ne venez pas m'insulter, ne venez pas crier sur moi. Ceux qui ofinginga bino mo pe boyebi ngai pe na fingaka mais na batela munoko na ngai parce que tout a jezo pusana bana bazokola bakoko bazokola donc yaka pa nanga na respect lokola mama na biso. Vraiment, la personne bambote ebele, notre sœur, c'est une petite sœur aussi pour moi. Oyo bakoufeli mwana tati, tantine, bon, on a bien tati, on a bien tantine. Voilà, c'est une dame gentille, à sa rangape souki kitoko makasi, vraiment, à benga kinga, na respect surtout. Alors, ce qui bino ba oyo bo benga na denga ba impolitesse wana na linge kuna zongate. Et puis, na bino bato bokomelenga brutalement bozwaka na chance lobby na je voulais pas vraiment répondre donc boyebake ngai na kena luka be mission te ce n'est pas mutu abengi ngai apesinga histoire que Judith akufi boye abeli boye abaluki boye non que azana famille te non ngai moko na bitambola tambola na ngai en tant que policière de la presse na moni yango na TikTok ezui ba view tellement ebele et puis si batu mawa et puis balobi soki baloba ke mwana mwasi yango Judith anava na Manchester ngena sa l'émission te mais là na moni ka sa na Londres po nga na yebi na Londres ke bolingo eza makasi surtout na côté so muta kufeli tozana ndeko na biso to pesi mbote ke to Jackson je crois azangisaka ko balancer ba photo ya bana Londres te o ba kufi. En tout cas, et puis après ça va toujours communiquer et ça place telle en tout cas bato ba kende que toujours dans bamatanga et puis bato ba kotizaka vraiment en tout cas na Londres awa kutu ba msu ba benga na ba musicien ya Londres ba ye ba beti musique mkola ko panza matanga vraiment bande konanga to kende ba matanga na ke ba matanga belé. Moi, je n'ai pas une famille ici à Londres, une famille proche, famille biologique. Non, bon, oui, je peux dire par alliance, la famille des Wi-Fi. Mais ma propre famille, non. Mais, na kene ba matanga bato na yebite. Donc, la danoise matanga zaboye bien ngapé toke matanga. Même kutu ngana kende mingi kutu na basala matanga te. Mais jour à exposition d'accord. Tu sais comment?
quand bazo kende ko exposer corps à moto et que yo kei oyebi combien de valeurs opesi ndeko wana koleka kuti kokende tango bapanzi matanga wana bato bazolia na bango babandi kobina bakundi mutu non vraiment mais kokende na enterrement et puis kokende tango basaka surtout exposition à corps ok ko saluer corps pour la dernière fois et ça place wana ça veut dire qu'on a bolingo nga ba place à bongo mingi na kendeke parce que ce n'est même pas loin de chez moi et ça kara bus mon corps parce que ba te belé ya côté à East London ba kendeka à côté wana voilà donc ngaipe en tout cas nazanga até pas m'exposer wana si je connais air temps en tout cas je pars là-bas même toute seule na Kei Nathalie et puis na zongi na ngai voilà alors bande konanga to vande ka boyelobi na laksi bino ndeko mwasi o na ozongela bino aye ko yebisa biso ke Madika voilà les noms maintenant ils ont na mutu famille Madika et puis je présente mes condoléances les plus très sincères de la famille Madika parce que nazo qui appelle il y a maman nae on peut dire sa maman parce que azali maman moboko linae moi si ya papa la bango alors abenga kingai bon toye bani na kendeke epai na bango je ne savais même pas qu'il azalaki moi na place nga na kendeke place na mela secret place bakanga souki la fille est tellement gentille envers moi très quand je dis gentil très gentil alors je ne savais pas na habité me dit même que tant oyaka ba na omona bana mona ndaku bazo défiler bazaka bana ya Judith donc je savais pas. Alors à Bengingaï et puis à expliquer je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors tochana no moi si oyo bande ko basi mususu penga na mokili okei na yo place matanga na tongo oyebi ke akufi atiki bana bon moi na liboso za na 17 ans bana ba kei classe bana musu baza na ba famille bazo vanda pa ba famille na bango alors toi maintenant oye ko sala vidéo bazo la judicité vraiment bande ko nga ngai sala ki ngai pasi moi je ne suis pas venu moquer Judith botel émission nga très bien j'étais très touché pour conseiller aux gens que ce n'est pas bien qu'on zala yomoko voilà et puis na pesi bino ba exemple ebele et puis na expliquer bino na loba na bino notion bokanga c'est la clé parce que quand tu es seul faut voir clé na yo pesa nango na deuxième personne en cas il y a problème même écoute en cas yo kokufate okope ko bungisa clé okokipe nda couper koke sala ngezika bio bossa na kinzungu na yo na moto okomi musika tu peux appeler la personne pardon please zwa ta taxi nazo chelombo na compte ok no kangela nga réchaud tu vois il y a beaucoup de choses tu peux aussi en tout cas kozana na kotika na clé neti ngam ko mususu na bosani clé na nga na porte ndaku na keni na ngai alors bana nga pe fallait ba bima pe ba kini misala mamso ba ke ba classe ba zui clé na ngai to le kwa nga na ba fleur trop na za ba fleur même na liboso lupangu po moko ya ba fleur ezaki la fleur te ba la lisi yango ba kotse nga clé kuna ba komeli nga maman quand tu viens clé na yo to tiango sika tel la pena ye na baloli po wana de fleurs na zui clé na fungoli ndako tu vois parce que nazalaki na bana nazalaki na batu na kati ndako siko nazalaki seul malinge na telengana ko bengisa batu na ba ka changer ba clé eza cher eza budget mo bo écoute au canalité au bon avant ya et puis balinga ka opesa bango cash na yebite bonano e komelanga na UKT mais na Danemark e komelanga balebele balinga raté au crédit na foot à lobby te pesa biso cash donc zala na mbongo na compte bandeko nanga ezala rapasi alors bandeko tozo kene malembe boyoka ndeko mwasi oyo na opesa bino bref relation ni bazana mona Judith après tokoshite pour dire que Judith azana ye na famille munene awa bino mo boyoki na bino ke mama ne mutabengi Judith azana papa na ye na awa Judith azana bandeko na ye ndeko da mobali il paraît azape youtubeur sur politique Madika na bosani kombo ce qui nani Madika alors to pesi bambote ebele Judith n'était pas abandonnée Judith azaki toujours na famille bando ko hôpital chaque jour
Alors, je me souviens même que toujours, moi, bakanganga suki, papa nae, azoke na hôpital, kota la moine. Je ne savais pas même pas c'était Judith, abika ke nazo belisa moine, dake na hôpital. Moi, je ne savais pas, bakanganga suki, en tout cas, botika la bien, ngana keta la moine, ngana hôpital. Alors, c'était Judith, abeli vraiment longtemps, vraiment, hein, abeli longtemps. Voilà, je ne suis pas là, porte-parole, te la famille, na bango, pour aller Sabino Judith à Bellini. Vraiment, ok? Bolibi Sangai. Voilà, donc on écoute la dame et puis on va, je vais décortiquer un peu la dame et puis voilà. Donc, voilà, regardez. Mutokolela Judith azate. Mutokolela Judith azate. Talandaku ezali yako kangama. Ngam na lobiang. Ngaira danoz na lobiang. Ne venez pas écrire des bêtises. Et ne m'appelez pas pour me dire des bêtises. Ok? Pourquoi? Faut vous condamner moi sur. Faut vous landela parce que boye biye azan de quoi famille. Pourquoi vous avez le baba bêtise boye et l'autre est lokuta. Maman. N'ayez soko bota, je ne sais pas. Et puis je ne crois pas. Parce que qui pendo bota na motema bon maman, oyebi ke Judith azana bana nae, oyebi ke ba papa bana Judith bazali. Oyebi ke papa bota Judith azana kacha mboko aza papa ne biologique aza papa ne yesu papa leki na ye mais ye mutu azbeng sa Judith ye mutu azwa bango en charge azali awa bazana bonne relation bana Judith mingi bavande ke pa koko na bango. Pourquoi dire des bêtises koya kolela ya lokuta? Est-ce que oza normal? Oloba ke bato kolela Judith bazate. Bana na ye bazali. Toleka. Na yo yebisa bino. Po ani nakuta ki bato na kati ya ndako wana te. Mutoli Judith azate. Boyoki? Keza passé. En tout cas, ça passe. Ah bah, oh, Jésus. Tellement bakoma na ocha bakoma te parce que mutoli la Judith azate. En tout cas, ça passe, hein? Est-ce que Mouto Penda a un amour, il y a population, a un amour, a une analyse comme la danoise. Na ko le ka loba TikTok o le ka na misunanga te. Mais ce que le ki na misunanga et puis eza place nga na vandi. Yango eza passe nanga o sa analyse à Londres te. Donc et Coco fona la moussa batouba à Londres. Que et ça passe bo za na ba relation bo que même na ba église bo za la bo vous savez combien de gens ba benga lobby lisuka pona ko remercienga na conseil kitoko na pesa ki conseil wana boyo ki angote bino ka lokwa boyebi ke Judith na papa na ye awa Judith azana bande ko na ye et tout on n'a même pas insulté Judith mutu asa kufi pe à son âme. Topé sa conseil na batu batikali mais bolingi kaka boloba makambu ya mabe na yebite congolais tu es toujours prêt à insulter, tu es toujours prêt à koloba kaka kozala kaka défensive ya buzoba mais ce qui na zongi parce que sa maman a benginga na kimia donc je sais pas vraiment boza na courage na kati ya famille. Ezali foti ya mwa show. Oyo ndako ya vandi azolakisa wana ndako ya Judith. Bande ko bozela na chela bino na sus parce que na ke musala. Itali bana ndako mutazate. Mutawali la Judith azate na jibezo ndako mutazate bana yeki mutazate. Mutanga mojete. China no wishi fitna mutazate. Mutawali la azate talanda kwa mwa Mutoli Judith azate ndako ya mwa ukanga. Mutoli Judith azate.
qu'elle a passé. J'ai dit, Moutazate. So. Bota miss. Azangi kindoki te maman. Yanda ni. Ya dede. J'étais Madika. Ce qui a dede, ce qui a dede. Comment ça? Nalibanda. Ndakunia ngoyo. Takwisi. Oh, chama mtavula zote. Mtavula zote na utisha vita muzika jete. Nishangala kwa tata kata ndo kuna ile mtavula ndo kwa zote jete na muzika. Jete na muzika jete na ngai. Jete na ngai. Jete. Jete am ausa. Jete na yaka kasi ndiko fo ndakutena kota. Jete le na yako fula ndakuna kota. Mtavula ndo kwa zote le mtavula ndo kwa zote. Yo soki nani dede, soki ya dede, soki ya lili, soki ya lolo, soki ya nani. OK, yo kanga bien. Bande ko like mission partager s'il vous plaît et comme la dame. Parti on a peut se conseil on a au 4 on a sur na TikTok et puis on a taguer. Like partager bana Londres bo like bo partager. Bande ko ngai voilà, on a 5 minutes aussi cette émission. Ndeko moi si au bozomona azali vraiment les gens boto bozan handicap bo excusenga boya sukoloba mama la danoise obandi ko na fingi bato handicapé te bolimbisi na sengi bino 1000 fois pardon. Je vais décortiquer qui est la dame, OK? Ndeko moi si oyoyo azali handicapé, azali amputé makolomi balé ezate. Moi si obozomona ayaka na ba nini babenga ngoni babenga ngoni nyo soki ba olympique oya ba handicapé wana o basalaka ba course ba vélo ba course ya boyi na boyi. C'était une femme forte na Congo ayaka parmi batu oyo basala ba course wana bino mo boye bitango aye aseni ni akimi alinesu kozonga te sikoyo aseni nini famille oyo madika oyo bazali lokola bandeko par alliance. Explication moko mulai mwana kulutu mwana zonga boy tata mwasi pouf na kange lote na tout ce que moi iboza expliquer nga. Bref bazali par alliance baza bandeko na Judith pe à son âme par alliance oyo balaki boye mama leki abalaki na côté famille ya mama leki côté ouais on comprendre neti nga boye ya nga mwasi mobile na ye sikoyo bande ko mobile na ye baza bango sko relation na bana nanga biloko moko bande ngwana me baza ka mboka moko batabandundu. Alors sikoyo tango wana kimaki batu bayambaki famille madika ayebi bango bien ayebi bayaya ya Judith baza awa baleki ya Judith bazali awa papa Judith azali awa azana ba numéro ya ba téléphone na bango ya bandeko nyonso famille eza munene famille peneza munene so pe balobi batonisa Bercy batonisa longo pe Bercy mais yesu ko be et puis mutu moka négliger Judith azate Judith azaki toujours accompagné moi-même Dieu merci bandeko moto saka be mission boye tamsu nzambe alingaki koloba pe pona ke vidéo oyo toyak na zongela ngo ezala détruite na sens que ngamoko na mona ndenge papa wana azoke otala Judith en hôpital mais moi je ne savais pas la fille je ne savais pas eza nani. Alors bande konanga mwana mwasi oyo sikoyo azande bayambaka e ba bombiye police luki ba mona ete basali so ba sukula ka maboko so pese ngona ba pesa ba print te tindenge akende ko bwaka batidi ekota ba Sheffield dikuda bamboka wana na ndenge pe nzambe apambola azwi mukanda aza donc na relation na famille lobake na après ndenge batu bazalaka malhonnêteté basungi yo parce que mutu ba famille esunga ye famille ya ba Judith. Ce n'est même pas Judith mais c'était grand frère ya Judith, c'était le père de Judith,
c'était la tante de Judith. Bango Basungai, à cette époque-là, Judith Azaki n'a moi na mukie. Azaki na botité, c'était une petite fille. Vous comprenez, moi, moi, sur Ayak. Lélo, Judith a collé, il y a ceux qui 20 ans passés, ceux qui 17 ans passés. Je ne sais pas ceux qui a kagi sa famille, ou un ennemi. A tika la kana relation à Judith, moi, je ne comprends pas. Alors, parce que tant que balé à Londres, il fallait abenga la famille à Judith. Bozo organiser ndenge nini matanga eza wapi est-ce que za nanda kwa Judith bozo kuta nande nini ye kamata ya yaka na eka bongo tanga komi mwana Judith ya liboso 17 ans akena e classe na e baleki na e bazani epa ya koko na bango alors nani ndaku bakangi bache sko balobike parce que biso na yuke matange umelaka ezwaka plus de 3 semaines naye bakate poani so balukaka nini au moins bachona en tout cas bande konanga nanu nakenda te mutakufika lelo nde na Belgique ezalaka après 4 jours 5 jours organiser makambo na bino ce n'est pas bambongo na bino mutu pa ko kufa lelo lobi bokundi te awa ezwaka 3 semaines batsa likolo alors esala kelem sous première semaine au sengi na musala deuxième semaine bozongi na bino misala alors bako bazoyaka pa ya Judith bande konanga chaque vendredi samedi bazawana na dimanche à partir de 19h ndako Judith eza polele batu bazoleka ebele balobi ebele ndako kutu batu plein à craquer donc batu baza ebele yaya na ye asala kombo awa côté politique bazana bandeko papa na epe mama na biso ope abengi ngai akanga suki batu ebele bayebi akanga suki tema kitoko donc bandeko na ngai Judith azangi batu balela ete batu baza ebele ndeko mwasi oyo akosi na ye donc temu ya ye soki pe azape na problème na mutu moi je connais pas asali vidéo a filmer ndaku ya batu na tongo bandeko ezalaki avant midi batongo ba 10h batu bazalaki te et puis jour ango pe eza jour basalaki te ke batu bakutanaka batiaki batu bazokutana vendredi ti bazokunda Judith makamyo so Judith eza déjà en place donc na jour bazokende kokunda je crois le 11 octobre Liflet et Bimi nyoso ezali bien organisé bande konanga et c'est où bon Liflet on a tian na ti jango te ah na bandeli nange mission pour rien ah bande kona ebité na hotel Liflet ate bozela Liflet yango alors nazo telema un botel on a boké nyoso eza awa yango yo bazo bazo balobi visite ya famille ezali chaque vendredi et samedi de 17h à 3h du matin. Vous comprendre sur lingo kende kuna adresse nango ezali numéro 11 Troquet Morten road voilà awa mingi to kanga et lokola Emily 16 et puis 3DN London eza London eza East London donc soki olingo kende kuna soko komika na olbetika na poste code wana E16 et puis 3DN okomona ba contact pe numéro yango oyo eza awa olingo kende kuna contacter numéro oza na Londres obengi 07 4 26 77 40 98 donc 07 12 67 71 09 8. Voilà, la fille est là. De comme moi si yo, hermoko inga olaksa bien te. Et là ba lumière est reflétaka. Zana zok sa on pa moi sikato yata place c'est comme lumière. Voilà bande konangai soko lingi ozwa yango, c'est ça. Na ça tout le msuna chango na liboso, voilà. Donc place bazolela ye yango wana soko bengi zoomenga kaka komisango munene omona numéro ko bima. J'espère que bon mon moi bien adresse yango wana bazolela ye visite ya famille chaque balobi chaque vendredi na samedi de 19h à 3h du matin famille ezawana bokei en tout cas soko lingo benga ba numéro pe yango wana adresse pe yango oyoyo yango wana adresse yango na tiona munene yango wana ozuma numéro moko oyo soit oyo
okomona la fille et la azana famille na ye bande ko forma isali pasi kokosa makambo boy ngala tiki bino alors bande ko nanga tolo baka vérité et puis pour na silisa naza pe na likamna na loba oya Nadège pe oyo ya makambo pe ya Nadège ya mwasi ya Tom ye pe lisu la même chose ngai na yaki ko analyser prophétie bokomi koloba Nadège aza en bonne santé Nadège obeta musique na ye bozo azobela te ngai na yaki na ko analyser prophétie kozala lelo et kozala lobi mama prophétesse pa loba te ke Nadège azobela alobi ki amonaki mobali na ye mais Nadège azalaki te c'est spirituel alors bande ko ngai betu baye kokoma ke non Nadège bapesa ka poison akoma kobela santé na ye ezaka isusu bien te bande ko nanga bokomona Nadège azobeta miziki mais na kati na ye azana poison ale muloto abande kobeta miziki na ye pasteur pe oyo ake na Afrique du Sud pasteur Moïse Kasongo aza ko prêcher aza ko loba mais azana poison na kati ya nzoto na ye toza ko souhaiter te ke mama Nadège abela te kaka bino bat bokomaka bolobi ke non bapesa ki ye poison alors mbala moko tak bomoni abeti miziki et comme azobeta aza en bonne santé bino boyebi dossier médical na ye point d'interrogation nga pe na o souhaiter te ke azala maladie tozo souhaiter bonne bonne guérison tozo souhaiter bonne santé. Voilà. Namoni pe muso atie commentaire à lobi mama la danoise yoza kaka bongo ofinga lor mbongo nga na finga lor mbongo te lor mbongo tozane na relation moko ya bien nga na yaki na analyse soki yo kanisi ke nga na za na problème na lor mbongo otuli donc nga moko so na lingi na kutu na kokikokota ta concert na ye ofele kutu donc yom to kanisa ki nga na problème na lor mbongo na finga pe te to ya to sala analyse ezaki pona intérêt na ye. Ok, so balobi na mutu répands-toi, mutu nyoso même nga mama la danoise, bakolo banga pe mama la danoise répands-toi, na otala ba faute nini, je na kosala ngo eza problème mo ya gravité. A bon attendeur, salut, vraiment bande konanga, to pesa ba information ya solo, ndeko mwasi o apesa information ya lokuta, moi na mwasa batu azana famille na ye, bazo lelaye, c'est bien organisé, batu bazo kene bino mo bomoni leaflet ndenge epanzani Londres mobimba, alors ndeko mwasi s'il te plaît, les cas sala TikTok na yo o démentir makambo na yo et sali kitoko te et pesi bien te na communauté. Vraiment communauté à Londres baye baka ko respecter ba mort. À bon attendeur, salut, bonne journée, beau liker s'il vous plaît, beau partager et osala kitoko makasi. Bye bye.